Banza London TV avec des Bruno original. Si côté on massé papa, on massé papa, on massé papa, on massé papa oyo kabien. Alors soit peu pongi alali. Banza London TV. Donc mon ami bali mususu moi so sali kabien. Donc aoki kaka à se détendre le bina tongo chèque. Mi bali mususu bakababu. Banza London TV. Est-ce que yo se pelisara papa tant que moi si? Est-ce que masara mobali na yo? Est-ce que razara mobali na yo? Et ce sokola mobile. Est-ce que sokola mobile nous aura pas? Banza London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso balanti na biso ya DML TV original. Pe bonne fête na biso ba maman nyonso to ya monde entier mobimba parce que tozo célébrer le journée na biso ya ba maman fait le 8 mars. Ah. Le 8 mars c'est la fête na biso ba maman donc na pesi ba maman nyonso mbote o bazo katin rolinganga ya rotala kanga air tout na banda kuna bino o ezabongo ya bino mwasi parce que tozana mwana biso ka ya basi o ezabongo ya bino mwasi Cynthia Mbombo autrement dit le Kilimanjaro de la presse mwana popi ya munene likona ngo o boy o sali mokili na yo. Là je dis encore un grand merci ba mbote non esiko zali kuna mwasi Julie le Castello ba bi mwana poto ya tongo makasi ba maman nyonso ya poto basi nyonso tu ya poto babi bino nde makambo e babi lelo la château rouge koinda mabe vedi ba mama bakanga liputa kaka mupanzi babi mupanzi kotonde ba mama bakanga liputa. Bonne fête na bino ba abonné na biso nyonso. Il y a DML TV original. Je sais que vous avez belé bonanaranga beaucoup de sangana banda kuna bino sans kotoke kande na lobaka et surtout li kona botala nga na TV. Mais dites pas munene kande za na mir bo tsenga penza botala mona popi ya munene ndenge alobelaka ndenge na pesa bino ba actualité ndenge na lobaka na bino mo ba conseil nanga pe ba conseil na bino to partager ensemble et ça là vraiment kitoko mingi. Nazara vraiment plus na besoin ya ba commentaire na bino. Partage na bino j'aime na bino et ça la biso bien ma casse beau partager à mission surtout ça beau partager à mission na website na biso boko tarabotalaka na Facebook na biso na page Facebook na biso ya DML boko tarape ba kotikuna botalaka parce que to zakana kaka pona ko pesa bino ba news koloba na bino to solola sur makambo etali sur makambo etali nyonso. Bonne fête. Le lobotozal le 8 mars. Nga nazo fêter awa vraiment na kati ya Kinshasa. Nazo fêter le 8 mars nga na kin. Mais le 8 mars nga nazo fêter yango ndenge ni le 8 mars nga nazo fêter yango na bino elongo poto beta masoto solo to yeba mwasi azana ni mwasi azani ni mwasa koki kosala nini. Journal auto mona ba maman na biso ba préférera ko lata liputa sika. Journal auto mona ba maman na biso ba préférera ko kende pas tailleur alati asombi super alati atungisi papa PC mbongo liputa. Est-ce que ezawana kaka nde moi si fois ça la point d'interrogation. Bon, ngana isko ko yebisa bino boy. Na ko pesa biso ba maman conseil. Ton na ba biso po ngapi na zaka parmi na za vraiment maman. Moi si nyonso mwana nyonso tu ya mwasi ezala oboti te ezoza mukie ozoza mukolo oza mwasi donc biso ne tozo fêter yango tozo célébrer journée ya lelo parce que eza journée na biso journée internationale ya biso basi nyonso journée lelo mwasi il faut asala nini est-ce que journée lelo mwasi faut mela kaka masanga bon moni ngani na lati liputa nga boye et bien te et ça nga bien te maintenant ça me que liputa eza yango ya kala eza yango ya kala parce que na ko boma nzoto te pona somba liputa tant que na mutu nga na za lote na raisonner lote na ko boma nzoto te na somba liputa tant que na ndako nga na obongisa te ba mama to bongisa journal eza journée moko pesa biso mayele na mutu mama zo wela ba somba liputa est-ce que bongisi mbeto mama zo wela ba somba liputa est-ce que bongisi nzoto papa maman l'autre qui dans world lelo vraiment toke dans likola et le ba vient Jésus de l'Alliance faire égola babi papa Hervé la poulga allo balon l'autre qui dans likola est-ce que au senga mon ali puto quand ça papa ennemi est-ce que na buto c'est pas lui papa na seka journal les journal au s'appelle ça papa au kosa pe boye
mobala ande o mobala bimina ye ayebi ke na soir fona betsa mama to aye pena na ndako boye akuti mama bongisi mbetu kito poka mbetu ezate lelo pana ngana la kisapinza mama ndenge ni okoki ko bongisa mbetu maintenant la kisango prochainement l'auto sola non na maloba otanzi mbetu no kitoko otie mo ba fleur mo ba bougie bino bosala ngo ka jour à Saint-Valentin ta jour à Saint-Valentin ta journée la biso lelo et ta journée au biso photo sepelisa ba papa o sepelisi papa na musala ya mbeto o sepelisi papa na musala ya ndaku pe o sepelisi papa na makambo malamu na ko apporter conseil babi une femme sage bâtit sa maison. Moi c'est ça que moi so botara te faut la sage na makambo nyonso ozo concerné ki bo moi si na tango kala bando monto bando mona ba mama abiso bazaka ko vana mabala kaka pona ko bota ko melisa bana mabele bande ko servir na bango te na société mobala ke ko luka ya ayele na poko ayele mo ba poisson banini balambi balé alali lobi susu kaka ndenge moko mais lelo oyo to kotina ki lelo veut dire que moi si aza utile na société et puis moi si tant oza utile na société ko kanzate ke ndengo zo tant moi ça za utile na société laxinini moi ça koki ko sala na bureau moi ça koki ko teka ndele to mona basi ya lelo génération o ya lelo et ko sa ko musala te et so ko lukambongo te ko lukambongo na ba moment mo ba façon ba melisa basi ba mbwa mabele au lieu me ke ko melisa moi mbwa libele tchelo ko na coin sala commerce so ko tangi classe mingi te sala commerce qui parate ko yebi ko tanga yebi ko komani te commerce ça ka bongo te commerce donc yo yeba ka calcul ozwa mbongo okozwa mbongo mais lelo tozomona moi si akomi to domba ba parité non to koma parité basi na mibali mais est-ce que ba maman bosale la rango parité et l'accepter que moi si okoma impoli non parité c'est que okoma impoli na ndako libalo respecter lisu mobali na otete oza moi si okotika la moi si la femme doit être soumise devant son homme. Ok, na musalo kenda koluka mbongo bien sûr mais il faut respecter moi sina mobali na yo. Il faut ocha mobali non à l'aise pour yenda za mobali yo za moi so kotika la moi si. Journée au épée ça abiso mi tout makasité. Journée oyo eza la journée monte que on a bimi na ke conférence, na bimi na ke boy. Est-ce que nanda kuno obongisi c'est bien okende conférence. C'est bien qu'on ait musala, c'est bien qu'on ait ceux qui voient pinini tant que moi c'est parce que ezaki lelo c'est normal moi ça qu'on va nanda coûter akangama boko la bana non parce que basi bazo tanga ba classe amine ne coûte msuko le kamibali mais il faut qu'on ait ba kosala la part des choses ko eba ko cha eloko ne loko na point nango ko eba ke o yazali mobali na moment o ifona sala boy na moment o ifoto kende boy ifona sala boy parce que aza mobali basi ebele ya lelo bakoka soko pesa mibali na bango sexte basi ya lelo je suis fatigué outi musala je suis fatigué oh sosko papa bimili bano yongo mona ba mama ebele o ba sala wana mibali na ba kuma autricher hein olingi musala olingi libala yeba ko partager ko vana ndako te kene musala kipe papa yo uta musala oyebwe olambeli mobali na ote okoma otikela bana na yo balambela bana misala balambela mobali oyo yo kolia bilia na mobali wa kolia bilia mais ozotikela bana misala balamba o risque ka o banga risque te est-ce que vraiment banga risque te bana misala o lelo ba comment ça ba patron ba G total ba film to ka ba histoire ba misala bele ba comment ba patron pona nini po yo mama atambeto no esikola mukaka na tongo ko ka kobongisa te place olala na mobali na butu mobimati tongo chambre na yo moko okoka ko combattre salle de bain na yo moko okoka ko sokola ngote nyonso yo sola mukina tongo ezaka ke au procès au sokoli o kolia msupe na ndaku na otembala moko bimi otiki programme nyonso ya ndaku na et pas mwana musala ko ya akobana na ba chambre a bongisi ba chambre ya bana ya yo maman a koti na cuisine alambi a servir yo oza même pas na temps ya ko s'occuper na ndaku na yo oza même pas na temps ko ba programme ya ndaku na yo provision ndaku na yo mwana musala nda salaka yo moko mo mwasi oyebi gu o mobali no lingali susu te parce que tu n'as pas le temps. Moi la musala a commis yenda commis le quoi leader andako le quoi patron andako
ezalozali ezalozato tu fais rien pour ta maison. Yo le bité tozana parité comme je travaille, j'ai plus le temps ya occuper ndaku nanga ya occuper bananga. Au salaire là-bas dans notre devoir ça fait combien de temps parce que est-ce que au maman Hollande la kaya bana ba devoir à bana Hollande la ngo au signer la bana non ba devoir ou bien yo sotiki la mona musa parce que tout le monde a ba misa ba comment que kabana la bandaku au moins telle là kaya na salaire devoir est-ce que vous signez signature na yo par exemple ali suna kaya mona te et comment elle va bonne yango mona lelo mobala tali OK o nyonso ngana luka ke pa na yo yango mona mutu mususu mwana musala komi ko salela nga yango abi mwana musala za capable ozwa en charge le quoi zo sa musala ngo pe malamu c'est que tika na mema mwana musala na mbeto yango mona ba patron belé ba koma ba ko ba mabala misana ba na ba mbeto mwana musala pa komi ko bouder yo patron o lo baneni bo partager mbal moko. Journée où ya basi est la journée moko ya réflexion pour na biso ba maman. Et la journée où tozala ka wana te pona komela masanga pona osomba liputa sikate. To sala ba bilan. Parce que journée où to fetanguka une fois, na isa bilan. To fetanguka une fois na ne batikela biso ba papa bazana ba journée na bango belé. Mais biso to aka na journée moko na ne. Donc so to fêter la journée de la femme le 2022 to fêtons 2023. Il faut saisir l'opportunité. Non, je suis femme, on célèbre la journée de non. Mais papa, la journée de tu fais quoi? Surtout les lots. Pour mon papa, après ça, bon ali putate, après ça, bon otongisate, après ça, bon sala sukite, après ça, bon sa manzakati. Après ça, bon chaba silte. Make-up le lot, ça, nanda, tu vas saler en salon. Ok, wapi. Ozokende wapi. Journal le lezara journée tout le monde ba entreprise belé ba ça ba conférence ya basi. Mais ils ont bien tant tout ça ba conférence soit notre pesa ba maman ba conseil. Comment est-ce que maman a koki ko se tenir devant ndakunae, devant mobali nae, devant bananae. Maman est-ce que ni ka ba slip mobali na li sous. Au contrôle à mobile, il y a des slip, des sous, des cinglés. Papa belé tout le monde batambola na banzela boye bango ba slip na mona sisa ka ya kunzuluka. Ba singla bona sa ma pekeza ka ya kunzuluka. Ba chaussette toboka. Mazola tango bon parce que muta ko kipe azate. Siko mibali pe ba sambona makasi to ko nika ba slip, ba single, ba chaussette ba zana makasi wana te. Mbali bazala kana makasi mobala zana tanta koti douche sokola juste silipa niki ana tonati o aso basenga tromper abazana tonati ba o basala mambona bazat mkie surtout mobile ba abiki ana mwasi nandako eza devoir ya yo mama ya ko surveiller ka er nyon so mobali na o na biloko na ba dessous na e. Ça fait combien des années yo sombe la kalisu su mobali na obilamba te mama moi ça libala mobala comme on la taka ba chemise mo nzuluka et comme noir mais et comme le quoi net zo comme pembe net zo changer couleur mais ça couleur noire pantalon na CDG baby nango mais a bimane ka bon parce que muto ko s'occuper na ndaku azate mo batata bongo sikonda bimi libanda bongo akekutana na mama musu libanda kuna ya bopeto ya bakiba yibelo mobali mwasi ba yibeli opena mobali akie pona nini yo moko ozokoka kozwa so ya mobali na te yango to yoka ba musicien ba yemba balobi ba o bazana kingo bazangi mayaka ba o bazana mayaka bazangi kingo. Pourquoi le monde en envers? Kabosé ayembanze momo je crois comme bonango nini naibi moi quelques nini zana libala ba mekakate lokola mungwa ça va ou ça ne va pas moi signe so azane
ya ndako aza ya libanda pe azali chez les parents mwasalonga ndako ya libala oyo aza na libala komolula libanda confusion yoke loko yo boki mungongo na oluka producteur ba poto ba diaspora bino ba botala biso na oluka producteur po mungongo na muni na ki non da torkos boki maloba balobi confusion et côté na monde oyo ya libala na ya libala te veut dire quoi ba oba libanda ba olula libanda ba oba na kati ba olula libanda ba oba za libanda ba zolula na kati ba mama obo bala ba papa na biso bo tobenga rabino ba se mabala ba madame bozo rasoin ya mibali s'il vous plaît. Moi so la mukana tongo yo la mukina tongo tiki mobile no na mbetu na ebiso ke batika mobile na mbetu ba marin na ba parrain ba conseiller sou bana te na ebiso ke batika mobile batika ke na mbetu te ata ba la muka 12h kuzu mukona so nteza nango off soki mobile no za fatigué la litu 12h yo peso ke na musa ko sata na musa ko zoka mutu pas vanda na papa na mbetu vanda na mobile no na mbetu po na nini po mobile ndaza wana nani na ye ekoki pe kotomboka boye yo ozate tango yo ozate abimi libanda boye amoni pe bona za wana parce que biloko ngo pe ya bango soki tomboki bongo il faut kaka sale action faut le kana acte soki asalite akosa fièvre akoyoka baba ventre pasi aozala bien te sikoyo asala ngo epa mwana musala asali mabeto asali malamu asali mabeto asali malamu maman mége babi maman mége de cœur depuis maluku wana ba maman o ba pesa nga ba conseil sinte pesa biso ba conseil faut lobela ka sur makambo etali basi boyena boye ya Aurélie non saka musande bolobaki babi ba grande sœur na nga ya Charlie bana maluku atongo makasi babi les 13 déjà bobukela bobombela maluku ma mbisi na nga ya mai parce que ekoyinda mabe bobombela na kita kuna na maluku na yo lia mbisi na nga ya mai j'espère que boyoki non ça comme ça ndebino boyipsengai s'il vous plaît basi s'il vous plaît ba maman journée de la femme mois de la femme mars mobimba ezala mois ya réflexion pour na biso basi ezala mois ya koloba katele 8 mars fona la telamba sika il faut na kende bo ngana net ninga boina ina ngosa msala le 8 mars na ngana se na msala suna sisi na ngaboye na zongi na ngana ndako so papa o sepa obimisa malam so papa o sepa ate na lali na nga pongi po ya na journée mais on a zuna mutu na nga to on a okezona mutu na nga ebi kaka nga muko ona ebi kaka nga muko babi les grands gérants y a la 70 les grands gérants la 70 si bati kayo espace kitoko ba pesa biso toujours tout ça sa émission pour tout se pesa rabine espace mo kitoko na Kasavubu sur Dibaya pe babi makusa pe déjà les 10 ezo banda cuisine restaurant comme la masanga malili makasi bana poto tambo ya Kishasa place kitoko ya kimia ezaka na la 70 et si ka over ba pesa ka biso to so raton na biso ya kosala ba émission donc biso siko eloko auto za nka ya makasi ezaka ko boka mabanga à part libangi lo msu ezate obiso to pesa ba on poto pesa ba nini tone l'autre pesa ba on te po eloko aboy po mutasa la tike espace na yo ya kosala émission ba comment senga mbongo mais aba senga mbongo te yo consommer kaka po ba on pe kuna ba koti ça ba bi pesa eloko ozo eloko ba maman lelo na ekosto sona lo bana bino lokola ba maman bozo ba responsabilité na bino na maboko bo simba mibali na bino na maboko mibali ba koma mukie mobali ba koma mukie mona mobali lingi mobala kangami na te ba seke mobala mutako tika ete po ani mibali ba koma mukie basi toko ma ebele pe bana ngo bazo bima kaka basi tozo bota ma chaque jour tozo bima soki na maternité mobala ko bota makaka mibale mais tala bana basi babotami siko bana pe ba ko la ba vitesse
vitesse android bano bakola nango sikoyo mama ozoyeba kokanga mobali oyo na ndako te ozoyeba kozwa soin ya mobali na yo te mama yebisanga nanu okata mobali no bapoil depuis mokoni so na bi poil ya partout ya sama peka ya masasamba ya koto na se okata mokoni okipaka mobali na yo lisusu te osala mobile no massage ça fait combien de temps yo ça mobile no massage obi ke basi be basala mibali wa massage te so mobile bi non ka pasi mais qui sa douleur non il faut que la passe monsieur s'il a qui sa douleur chérie tu sais que ici ça fait très mal hein nzena lele poson mais papa mais là qui sa douleur te mais là sokomol qui se mouve bizarre ana kisha sa sokomol et si sa douleur bana mututi na lisapia tina na makolo sokomol wala ko yo tinda mbali okamela ba sokomol amela ba sokomol yo maboko no wana musana ngonini maboko mwasi musana ngwezaka nini maboko mwasi musana ngwezaka ko simba ko masser avec tendresse avec douceur tant on masser bongo passe so ezaki ekita ata papa ko tu passe oza ma kasi tango kali boko no ka simbebo o moka eh chérie ça va aoki bien massage ane pesa pongi massage à mwasi o ya mwasi o ebi ko simba musala ebi ko sesa maboko ne musala et puis ça pongi mo maboko na ndeza maboko na ngeza ka pete pembe pe na kati na ba pomme na lingala babenga nguni ba pomme na lingala babenga nguni siko mo ba pomme o eza siko pete mo ba pomme babenga na lingala ana eza pete siko tongo masser papa o masser papa oyo ka bien azwa pe pongi alali yango mona mibali mususu moi sosali ka bien donc aoki kaka à se détendre lobi na tongo chèque mibali mususu bakababu mibali mususu basi mususu nga mbele na kabela nga mbongo te nga mbele na pesa nga suba cadeau te nga mbele na sala lisubu ete maman pona nini mobali na sala ngo te mi tunat est-ce que yo sepelisaka papa tant que moi si est-ce que masaka mobali na yo est-ce que razaka mobali na yo et so sokola mobali est-ce que sokola mobali nous aura pas tant mo boy au côté pas mobali no pas na douche au sokoli nzoto ko quand c'était que pour sokola mobali nzoto faut boza kana baignoire na kata ndaku baignoire na kata chambre ya douche il faut chaka nini gel douche na kata mai esa la fulufulu to mona na mindele ba sala ndeto mona ba tout ba sala ozuka gel douche tena mai esa li fulufulu ozuba fleur au bois qui wando bi que non c'est romantique te sala on le lenge yo zaleli romantique qui parti car nan ndenge yo zaleli wana so sali yango osali mobile no yo konka bien parce que yonde moi si nous sali yango avec amour c'est l'essentiel c'est l'amour qui compte et l'autre oyo sala yango bien sala yango avec bolingo ozu papa linyuka pena makasi wana obi linyuka na biso kishasa to kata pena saki penza so ozano na gante ko boma nzoto te ozu pa linyuka linyuko pe to kata pena ba saki ya fufu ba saki ya nini to kata ngo pona nkato bana sokola ngo oniki mobile atezo sala passe mobile oyo konka bien po ba linyuka na biso ka pena nzoto mais atezo soit laisse-moi te dire maman atezo soit mobile oyo konka bien parce que tu le fais bien tu le fais avec amour oniki mobali oniki papa ozo pangusi mai ozo pakole mafuta opakole mafuta pena nzoto mobimba tina makolo moi papa ça outi musala ozui mai ochia moi tiède ozui citron je crois que na lobela ngo déjà ton ateya baba sia minene nyoso te kota kaka ozui moi citron au fini na kata mai o vandisi papa mai na o vandisi papa makolo wana na kata mai tango vandisi kuna na makona koto yo po o vandisi ko pembe na e o latika nde ba ataka mo biloko lemba wana o vandi bo vanza na mourir at elobeta pasteur de so moni moi o monika moi na moko parmi bana no bota saka ko leka tinda congé ozo pesa mobile no ba affection de moi ça pesa moi na mo boy mama papa tinda congé otika no yo na mobile na yo nanu o consommer mobile no consommer yo
ata lelo poko sala ngwa parce que sa journée na biso basi opesi mobali no ba cadeau mo bo lelo ka ya bongo kuna makolezo lemba na kati ya mai koto yozo bete mo masoro mo bo lokuta kana litoi so po yemba oyembi so po bina ko bini obanzi pa ko bini la mobali na yo obanzi pa ko yembela ya mobali na yo mobali na yo mama mobali soka za yo salake ba biloko moko boye avegla kaye journée de la femme le loko tongi s'appelle oko lata liputa mo be ya système ya non liputa mais tongi son ka système mo be ya provocation liputa mais o latele on a ndenge mo be ya provocation na ndako zo provoquer penza peur habiter na mona na ba journée de la femme na des GB biso basa minene karaboy donc moko séduit pena papa na ndenge ki munene mais o lati liputa moko boye o tongi son soki ndenge nini obimi to vandi na papa na ndako liputa provocation mais na ndenge ka ya liputa ya journée de la femme ba maman ba maman leo ba papa te ba maman ba jeune fille ba couple sika au mona basi misuto ko mona abali akoti na ndako libala pona ya monique fait mission akomika komitika ala tali puta boy soki ya ndenge nini akomaka ba robe milai yo butuko bala sika la teka ba couper la tepena ba kilote na ba single zaka toujours propre liboso mbali na yo oyebi ke ero papa ke musala ayaka déjà 16h 17h bébé la télé soki nini yango akuto wana yebi ke non wana boboti non te parce que boto ba na sika emsoza na moi zemi no mo ya muki oyebi ke mbali na ngaya ka 16h au lambi déjà au plus tard 13h 14h moi cette fois c'est ça ko lamba na ndenga kini 13h, 14h, 12h, moi, c'est face à Kolamba. Aussi, c'est Kolamba, aux temps en repos, au lali pongi. Parce que aux ayo monanda. Moi, c'est faux à canapé de lire à la mobile, nous laisse à mobile. You best me sur la sur coller, je tel la foufou mouneni, tel la biloko, ali, si ça me limai. Toi, mobile oya, yemo, ce qu'on a, on peut s'en belle, nous appétit. Aussi si qu'on lit aux humolo moi mukie au tien estomac pour au kanzala au kanzala te au continent ndako sokoli mayo lali pongi tongo la pongi na obi pongi moneti pongi mo ibakisa bote boye bien pongi mo ibakisa bote neti ngane na zawe sona lali pongi mo na la mutesa nga obi ki toko bondeni mais na on la pongi tu sais pourquoi parce que na suite on paye misa mutu na ngai ba nerf na nga ekomi ezaki détendu et moment baner ekiti parce qu'il n'a pas mis si mutu pongia mo ezaka très important ba ko sabino te ko pongia mo esa munene non pongia mo eza très important parce que tu travailles à 4 heures moi ça la mukara avant to la mukara même sous 6 heures c'était faux agent debout au côté musale il faut pas mis sa mutu parce que musale au salu wana ekokite on a musale musu oyo ko sata papa ko ya donc pas mis sa mutu au permis to bim to o lali pongia mo o la muki o bim selongi mo boye donc il y a bien parce que au monika longi wan to o la muki na pongi o zo sokoli kai longi so pour o toki net na sa pongi parce que biso na kisa mo ko resa moi pasi em sou vandateur et salité parce que o lali o toki o la muki o sopi sou mai na nzoto o cheka moi poudre moi pembe kaka o cheka moi brillant moi na munoko o zuka moi single na yo moi pantalon à jean ou bien moi kilote parce que ok n'est pas été aya moi li papa qui toko na makolo au vandi na ndako no loko olinga ko sa sorti loko olinga ko bima papa yo kuto vandi na kitoko yaya ata mobala zaki na programme obima ki ta ba camarade tonga mono dans la position na obima obima te non je préfère rester avec ma femme est très belle comme ibalo affiche ma femme est très belle je préfère rester avec ma femme à la maison. Non, je viens pour moi, camarade. Oui. Na bala moi aussi. Je dois rester avec ma femme, consommer moi sinanga. C'est très important. Pour nani yo moi si ozo attirer mon bal non ndako. Basi msuba atira kate. Au moins, si c'est un bal okuto ayo kutoka ta robe munene. Olati soutien te. Robe ta munene. Ceux qui kaya maboko koto obakangi koto bakangi te.
Au venti liboso porte, au venti na césure bokoti sibwe na la gomme. Ozo sola kana ba voisin na lopango. Ata mobala yo olanda te. Moi maloba musu pasteur John ate ya biso, photo tira ba leçon. Pasteur John ate ya maramba solo. Moi mobile tonga ya bongo atali okando ozali abai emso bayi pour les bilo na o. Au moins ya bonga ma kitisa ki na wana avant ka moi mke fait a flatter abimine a keiti 22h. Yo posano pe kunate yo pe en place au tika mso sokoli pete matika na mbetu makolo salité o lali. Basi mso balala makolo salité. Moi makolo mwindu mais amati ko mbetu alali. Siko sonti mobali no aba jira mibalo balandela makambo ya talibo. Oh. Mibali mso pa ko la mso la muka nano la libo ndeni. Ah, tu connais la mso da so ekiti da boy. Manque énorme. Ceux qui abala yo, respecter, honorer. Ceux qui peuvent non abali yo te, banda côté na processus salibala. Papa, ko fanza bokito côté. To banda malembe. Moi ça malamu soutenir mobali na ye. Moi ça malamu soutenir mobali na ye na nyonso. Na prière, finance, paix, soko zanango, tu dois soutenir ton mari. Ce qui bolingo ezali. Maman to mon nango en Afrique. Oh non, boyna boye, mon nanga faible, mon nanga krake non. Bolingo contacté, to baloba que l'amour est aveugle parce que na sa bolingo to sala nyonso. O e la biso na mutu. Ezate ko za yu, ezate ko tula non. Ozo protéger bolingo na yo. Mobile muso ko zala ana mbongo te malingi yo makasi ana besoin vivre na yo mais yo zana ngo okanga pesa chance bo vivre na okaka yo zana ngo wana eza ko za yuma te eza ke ozo protéger libano parce que otomona ba sebele ba perda ba bolingo vie na bango likolo makambo mobile zana ngo te yo zana ngo perdre mobile vie na yo likolo ba makambo. Moi si ya malamu a soutenir mobali na ye na prière finance na bolingo couvrir moi si ya malamu lubaka te makamba mobali balubango libanda te li conjugal babimisango libanda te o mobali nonga salinga bien te o mobali nanga kutu place na futaki o mobali nanga kutu alaki akolemba ngano na komaki boete déjà boaki o okelo bango libanda bete ba camarade pour pas ça na ngoni. Nga ko mobali nga sala kanga bien oko beto na kamarano obi za mutema ne keto habité ideni yo kumisa mbane bu aya séduire mobali za faible aya séduire mobali na yo yepa ki mekaka oyo kumisa wana tant mobali ngo so pe sko ba ke kuna mobali sko sepel sko na nzoto ya kamarano ki ya yo au perdre mobali no babilo mususu bomba moi si fois za kana secret. Tozo chité déjà. Nazaki na besoin na sola na bino lelo comme conseil parce que babi moi muke beta mbunda mukolope abinaka. Naza mwana muke pona ba misusu naza mukolo pona ba misusu naza maman pona batu misusu naza pe mwana pona batu misusu. Conseil nanga ezo kipeti donc au kaka mona ke place makambo na lobby à se retrouver à zui au pas monique place on est été à sauter mutu mususu à kozwa yango. J'ai dit un grand merci na basinyo sotu babi Jili Karuji babi mwana Luanda ya tongo makasi ba mama ya Luanda nyonso na pesi bino mbote babi Sandra Lina Sukisa Sandra Lina Sukisa babi ondo Sukisa bango bana ngola no zela kaka ba kabelo nanga obula kenga wana talaka na bwaka maboye po esala bien Elizabeth Dimweni ba mama ngola bolelinga tellement ngapila linga bino makasi Nenette Malonda Enis Lelo babi lelo ne moko na biso ba maman Enis Lelo donc bon continuer ko s'abonner bon partager à émission parce que ngana zana pour non ça la bino kaka musala et loro mususute Gilles Castello babi mwana poto tongo makrasi babi maman partager à émission o nyo sozan pour ça libanga o nyo sozan pour ça conseil o nyo sozan pour ça tout ça publicité pe eloko na ye ba numéro na biso za affiché wana na sebo bengaka to ça na pour non ça la bino musala
Bo bengaka, bo s'abonner, bo partager, babi ba maman nyon surtout ya appel ko lelo ezoyinda babi déjà kala mingi te hein na ben na kaka mais to na moi lo na sumo ba maman to préparer kuna na biso ba maman journaliste parce que biso to sala to za iti na société to vanda na banda ko to kanga maboko te to sala musala oyo to kaka pe to liaka na motoki na biso nde balubaka donc ba maman nyo surtout ya appel ko na moni bongo GB international na moni bongo nana Sifa Sangara ma grande sœur que j'aime beaucoup na peso ba mbote ba maman nyo surtout ya appel ko ba mbote na bino yango wana Judith babi mwana Judith mwana suka donc babi mwasi ya mwindu mwasa mwindu na peso bambote en tout cas na linga bino mingi na linga bino tellement so na liboso na bino bino ka sorti kate pour ça na loba kaka mais tellement to courir toujours na sima ya ngonga nde mtesala keto kamwana bino na pesi base nanga mobimba ya Afrique du Sud mobimba na pesi bino mbote na linga bino makasi boye bien parce que to travailler na bino ensemble bo sala langa kande bo sala bonne fête na bino nyos Afrique base nanga mobimba Afrique na pesi bino ba bonne fête lelo moi si de courage moi si li putate moi si réflexion Priscilla ça mwabi productrice à tango makas depuis États-Unis productrice à Cataléa babi la star Cataléa kalaming te beau consommer déjà parce que Priscilla ça déjà acheté tout na masolo de Jésus bandakamite mon boss de prix merci na confiance babi na ma caméra merveille harmonie musala toujours quand on a le bac ce qui nous a bazongi te to kutana prochainement bisous bye.